et quoi fongole liyo ekuke po yo kota po ta sunga yo asali mabete po te isa biloko to bikaka yango okomona mutu na passe na mawa ozwi loboko tandeli ye na place asi mona loboko ya zolinga pikolonde loboko mobimba tozoyeba te eske esengeli kosala bolamu tokata kosala bolamu parce que bolamu pe moto amesani kosala yango akoki otika te akokoba kaka na kosala bolamu nde tolingi to te plus mabota na ba papa plus ba papa nde tokomaka ba auteur ya makambo ya kufungula bikuki ya mabe na bandako parce que tangu ndeko moninga mwasi ayambi ndeko na ye ya mwasi to moninga na ye ya mwasi na ndako apesaki nzela te ke na papa linga ye soki papa pe alingaki ye te me bikuki na lingi ofungama te daya kolobe te to protéger mabota na biso ouais eza na masungi mosu ekomi melo pe malheur yango to bakaya eza bon omoni nga na lobaka boye na otiko lobele ko moko mk kosala bolamu epekisani te motu pa mesani kosala bolamu akokoka te kokanga motema 5 asala bolamu bili ya pe lobi wa mesani na bolamu akoba na mais que faut essayer ko bolamu kosala ngo na angele ok na osala ngo na angele na kosala nga bolamu mais nazotala pe ba paramètres parce que à cause ya bolamu batu bakufi pe likambo bolingo ya bana ba ponelaka mwana bolingo te to mobali te to pe mwasi te la carte affliction to komona ete lisolo oyo tonton Jaco papa JR baza ba camarade mais koto baboti mibale ba koyoka nete ngai mwana nange sengela bala mwana na yo mwana bozolingo bopesa ye bolingo wana ye aza deja na bolingo ne mususu kasi bozolingo bopesa yango na makasi ba imposer yango pe na makasi kote pe bolingo na ye pe na musala wasalaka akutani pe na bambeba na bamabaku pe ya batentation ya makambo ebele kasi na kati affliction to yomona ke kozanga ko gérer ezala bolingo ya bana kozanga gestion ya makambo etali ya mabota kati nini ememaki liwa ozwi sila bisalu donc obandi na Teresia Darling sila yaya na leki mama moko tata moko ba mama bakufi kotoyo baye kobokama epa ya noko donc noko nda bokoli bango atangisi bango baboko ami ti bakoli exactement toyeka kananda kwa noko ekomona susete papa Lungu mayele atangi bele classe ye nyonso atangi misala nyonso asali mais musala ya malunga akozote vie efanda te eza babiloko ebele ezokuta na mabota exactement bomona libota moko boye kobanda bayaya bozobota kaka na kata lupango wana boza kaka singa bobimaka te boza mingi tolikaka te koyeba nini ezosala ete tokangama wana l'histoire se répète Teresa babengani na libala mpona impolitesse mpona makofi ye abetaka mobali mais biloko wana ezali omona te mwasi azopakola mobali makofi lokola mobali c'est ça oyo kote ya Darling moyibi obali mobali nyonso eza malamu moyibi est-ce que ça na ba foyer ote basi bayibaka bakasi ngai mwasi mwa yibaka mobali na ye donc mobali akoka kute mbongo na mobali abi mais mbongo na ye nango pona biso ozo yiba yango ndenge nini tabuso na mona kopesa ope ba yibi kaka balongoni mobali musala parce que mobali aye na mbongo azaki comptable ba mbongo mo ye na ndako fallait apesa bato baninga ba prime mwasi wa mbudi yango akei nango mobali balongoli na musala demande d'explication ba collé azo ba ndenge ni arrive ça chef que mobali mwasi nanga yibaka ya bombi bolingo bombi mwasi bombi mais koto c'est ce que dibala wana siki na kokufa po moyibi wana mobali akokia ngo peut ekokufa pa pote yo oyibi mobali musala ekokufa oyiba soni nakamwa okanga motema to kokende mais kasi babitumbane za mingi na kati ya mabota ya batu to komema sana pona kosepelisa batu koseka malamu mais bakanga pe ya mutuya soko bandi ndenge to bandi kubanda si je savais ça tito ko soka na mon oncle nzele za ubemoko kolakisa batu nzela nzambe moni mutu azobanga nzambe liboto ezobanga nzambe ko sala mabete ai bato bakomo kende ba jeune bazo kende ko likamu susu ya wana ya kanisa sala kelo ko moko geste moko simple lelo bato bakufa mingi bilenge bazo kufa mingi fa to bana ko sola nayo likambo ngo lobete lelo bilenge bakufa mingi bible lobi baboti ndi bakunda bana recommandation ya bible donc bana ndi bakunda baboti mais lelo échanger pour ma belle équipe tolingi facilité na kati ya facilité wana lelo to komi na facilité pe ya manque ya respect envers les parents
tellement que mon kilango est comme il y a facilité, les soums il y a facilité, impolitesse a facilité, mabé a facilité. Na yebisi moto moko ete lobby ezalaki ete mabe nde ezoya koluka yo ofanda boye ete kisi ezoya koluka yo mabe bazoya kopropose mais lelo te biso nde tokomokende obeta porte mabe oza namoni yo te mikolo mabe naye kotala yo mabe oh mabe komoni mabe bana meke na lamso asani mabe asani mabe tamso asani mabe te na sala ngona ndenge ya mabe te na sali mabe o na ndenge ya mabe te yango moni te bikoki aliwe eza kofungwa mingi tozala penza ngele Bambi ne loko ekomeliete, mabe ekomeliete. Moi ni mabaku. Bakanga qui pendant 2 semaines. Ah te, masaki na tournage basiki batika ekokanga ete. Libaku ekomaki. Mais libakango ezalite ke ya kolobete bakangi moto po asali mabe de nature na ina na za moto ko sala mabe te. Je pense que la semaine dernière, lundi à côté na likama oyo bayibaki saki na ye. Ako somba crédit na cabine zoka ne moto mabe azalaki wana. Tanga sali a braquer bango na moto cabine pour akimi na saki téléphone ebunge mercredi et ça a été mercredi akutani pena likama mususu ezala ki tauti na ye musala na ye akozonga ba policier kaka ba côté musala nzela ote yo to moni tai na yo forme na za kwa rwandaise ebandi wana nakamo de papa ba yako misa bongo afiti bongo misolo na kobanga wana na yako tike peke batika kokanga ete sika ezala ba bisika moko asala ka musala na ye ba dénoncer ka mo biloko nde ba sala ki mo dénonciation wana nde ba dongolo miso tango bazwi yango e baluki ko ndenge mususu. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, la PCV Beauté, merci énorme de votre fidélité sur cette chaîne. Merci énorme de vos suggestions, critiques ainsi que conseils que vous nous faites derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse de partout. Biso toye lisusu na yebi kebele bazo silika bazo tomboka bazo loba bazo tout, j'ai tout reçu. Merci à toutes les mamans qui m'appellent en privé derrière la caméra pour tout ce que vous me donnez comme conseil. Ça prouve réellement que vos portaranga na mutema na bino alors nazo yo kabino penda. Et là les retours de Viangor, le retour de Viangor les gars inaperçu mais sinon il y a le calme est bon, la ville est très calme. Tout va très bien, déjà ce soir, je veux vous laisser goûter un peu à ce qui va se faire na côté promo na biso to bandeli descente et zongi ozawapi zongela biso zongi ça se soumaye depuis makanisi koto pesa biso bongo parce que bongo ndeko sala malelo tozali na émission 100% promo SB 100% promo SB 100% promo si la Bissalo. Donc on parle de SB en gros c'est si la Bissalo, donc on parle de toutes les deux chaînes, on parle de SB d'un côté, nous parlerons de l'autre côté de les Abakouk de SB. Tout ça là fait partie de cette entreprise, grande entreprise de notre Mamsa. Tozali awa mbote non na ba union so ya ngai il faut na pesa bino mbote parce que so na pesa bino mbote te moi bien te mais avant tout no banana mokili likolo na se tata nzambe yende nzakomba yenda zo permettre biso na bino tous ensemble za concept ya sika bocha pena mayele vraiment balobi bon so na lobi on bomba doyo interpréter mo bien te derrière nani o cache c'est nani o baloba so ni te za na ndingi na te la ndeka bana nzambe ya bana ba nzambe na diembe ni na ngai te. Donc, na pesi na mbote na imo kolo yesu pour permettre ce que biso na bino to kuta na lelo et puis na pesi merci na ba union so yanga ya kati donc on a ke ko pesa mbote na ona benga mingi maman Alice Landu, maman Gisèle Lembe, maman Gisèle Mat na pesi pe mbote sika kozali moyembi munene kala mingi te bo mona en promotion ba biloko na awa na pesi pe mbote lisusu bongo na oyo ngai mona bengaka na motema pe makanisi wa ngai nyoso maman Blandine sika kozali na pesi mbote na ke ko pesa mbote lisusu na oyo ba bengaka Ifrazi Enoche Y Abakouk, Chacha Chalamama, Floflo Awa de moi, maman na biso pe pesa mbote sika pe azali, pesa mbote lisusu bongo na ba oyo bayaka toujours wana pona ko soutenir biso dona dakasa na pesi mbote na pesi mbote na bino nyonso bozala kana Will Simba, maman Likwanga Nzala, SB mon combat, SB forever, vous allez kebele. Bon na ngambo mususu na kei mo ndambo koto na pesi mbote na mo babinga Karine Muntu ya yo yango wana. Na pesi lisusu mbote na taleka ko seka na ona seki kaka na lobi mingi te. Na zongi mo ndambo koto na koti président Yoshua na pesi pe mbote sika wapi ozali. Namaste ndenge loba nango ba indien ndenge ba lobaka. Na pesi lisusu mbote bongo na maman zozo na Inde, maman Fi Mayemba, Nathalie Koto na zongi koto Nathalie.
Alors c'est que là ba komba mo équipe marabiso vraiment ezalaki nango vraiment lobaka nanga yango meta ndenge équipe mais sinon te maman Elimbizi na pesio pembote na yemoko l'autorité morale maman SB na biso moko na pesio pembote nzamba bomba pa batela kayo boyebi ke lelo ezali journée internationale yelinga nde sikoyo ya théâtre botala nanu mo eloko elekanite kokata na ote zala na ngai papa et de kakaka au moins on te souhaiter ba amoureux nyonso ya théâtre ba amoureux nyonso ya cinéma congolais te souhaiter bino bonne fête te petit bonne fête na ba oyo nyonso ba ba yo nyonso ba sala ka théâtre na mboka na biso ba kufa pe bazali ba maman bolingo pe à son âme oyo wapi ayeba ikotika biso kasi lelo journée oyo ezali kopesa bango de kumo pe pifo ba lobi basali mboka mingi kasi bazwi penda litomba yango ndenge esengeli te alors désormais yango bomona ba SB boye bazo bunda pour que désormais oyo kosala théâtre ayeba kolia pe ayeba kobokola to pe kotunga na kati ya théâtre po esengi penda mingi nde bongo 100% promotion je vends mon produit ils ont guidé na terrain donc on a regretté naki ko pesa invité dans ngai mbote papa lumbu na pesi mbote mbote MK mbote lisusu na biko lebi ba mbote nanga te mbote balemba mbote eloko etikala ko pesa esengo koleka mbote zate ya solo hein mbote bonjour évidemment papa comment ça va papa la biso Patrice vraiment to pesi mbote en passant et sinon qui mezala ba obi to basenga ko mingi na chaîne pour te pesa kama maele vraiment vraiment to sengi merci mingi pona yango merci pona ba réponse na yo bien réfléchi et très sage merci bato nyonso bamoni mpe bakomi yango na bacommentaire yango tosengaki tozwa yo lisusu toyebi ke tozwaki yo na nzela ozoleka na tokangami yo kaka kota kaka donc evitaka nzela na biso tokutani na yo tonokango kaka nakokima ngo mwa ndambo te kokima te pardon lekaka na yo biso nde tokima yo merci beaucoup papa lumba vana continuer na yo pour toza makambo ebele ya koloba mpo nazoteka pena produit na nga autrement na bandenge mosusu nalingi nanu nabeta na lisolo ya baproduit mosusu eza likolo ya mesa avant nazonga na produit vert produit phare okati tokomi na pharmacie nazoyebisa bino bangebungebi oyo boomona mikolo basembesembe na baposa bobebe oyo nakomi nango ezalaka na ntina kaka moko donc soki olingi oyeba nini nga na osalela produit na nga ebotisi nga suki liboso mabandi esili collagène na ngai nde yango wana nde ezali produit oyo nazoyebisa bino na mbebo erajeunir oyi mpo na longoli manzaka na oplake te mpo nazotala effet nango na manzaka ndenge eza boye nde naomela naotala kobana na suki ntinda manzaka qu'est-ce que ça va donner donc soki oza na confiance na biso commande bacollagène na yo ezali sans effet néfaste collagène na yo komela mpona poso mpona miso mpona suki mpona manzaka baproduit moko wow kitoko ezoyeba kosala mosala oyo esengeli nazoyebisa na boyebaka ke au fur et à mesure moto azokola collagène na nzoto collagène naturel ediminuaka yango epesaka vieillissement soki collagène ediminue okomona vieillissement ebimi na baposo na yo na poso ekomi kolache omona ekomi bizarre ozokoma mafuta napakolaka depuis kala esimba te poani yebaka que chaque 5 ans toperdaka eloko moko boye na nini nazoprécise lisusu ke ezaka mpona basi te okomona omoni mobali no azonuna kaka ye moko bali biso mpo basalaka mosala mingi collagène mpe ezali mpona bana mibali mpona kota susu mpe na profondeur so na koti eza mpena mwa mingi bien te me benga biso na privé nde okomona numero ekozala Lionel soki otiela biso numero ya maman aa na cointare kuna mpona bato babenga directement maman apesa bino explication ya ndenge nini mobali akomela collagène nini mwasi okomela ngade ya mwasi naomela da bacollagène oyo ezali awa il faut boyeba que 3 mois na année na meli yango po ezongisa nga lisusu nde boomona na da na premier mois na nga donc so mois isili mois prochain na meli 5e mois pe na meli et puis tant on est qu'on a 6e mois ko regretter te po ko tuna âge na nga na biso âge na nga na makambo omona okata na komika chiffre jusqu'au balusango boy yango na te donc produit ezali wana ozala problème miso omona moi flou net moi bien te nga yango mte sauver nga o miku esala opasi
maman no bela mikuru na Kinshasa to keti keleti na ndako to yembele na nzembo ngamona yembele yemba nzembo ngamona yembela on a la problème à poso poso ne comment compliqué te comprendre ngo souté mais là collage parce que frustré poso non na ba bipakola pakola ebele et ça c'est important au nourrir en de l'intérieur comme bomaka nzo to kana libanda te de l'intérieur c'est très important pour nourrir poso pour que zonga ta élasticité ya poso faut zonga pour ça la yo kitoko on a besoin nango au bengi numéro to tie awa ba ko pesa yo ba conseil na ba précision nyonso menga déjà azomela o ça va instant publicité si lisiko tozongi na kati ya promotion na biso papa Lumbu MK SB. Ouais, ça va très bien. Ça évolue très bien. Ça évolue très bien, mais ça les osalema. C'est ça pour mon nana. Ah, il y a solo beau, ça fait pas retour. Comme tous les jours. Comme tous les jours. Il y a solo wana. Ouais. Tout le monde dit mon micro comme quoi tu as ba film mais anino. Ah. C'est là qui est acteur et comment bimasu makasito. Qui acteur de comment ça. Il y a solo wana. Vraiment. Qui acteur et ça là mais les autres yé na phase mususu. Dans le lenge mususu robeta lisolo ya SB. Na yebi ko ça ya outillé mo ito butu ozala déjà mobimba. Yango na zinga ki delo to mekamo ko beta lisolo ya ndenge nini évolution ya musala na biso ezokende parce que batebeli balobi mais Mireille concentre sur nous pourquoi na bi bon na tchepe na mayele lisusu au sentir na tche susu on a zongi pena na kati papa Lumbu na SB il y a un an passé je voyais des gens en train de errer partout, les Abakouk étaient en train d'errer, de pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, ce film, il faut encore un mois pour ce film, mon sous et tout ça. Du coup, pouf, 2025, vitesse, on a un excès. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini Salami, ajustage, Wana, je ne sais pas s'il faut que je l'appelle comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a un bon an, les gens ont ça, les méchants, dans les gars, ok. Là, il faut savoir balinga makasi. To lo bango pena. To lo bango pena. To sembo lango pena. Ya ba lebo. Ya ba lebo. Ah, condoléances à lebo. Akufeli mobali na ye. Mobali na mutakufi. Oui. Oui, na mona publication mais non comprendre na. Mobali na mutakufi on bavandi saki wana vraiment condoléances à lebo. Kuna isika pi ba pigme bazali vraiment ngala yeba kite ba la matanga bongo condoléances à. Condoléances na pe. Na mona ki publication ngo. OK. Mais je ne savais pas dans ya kufaki. Ndenge tako to kolobete mbula oyo ezalaki vision mususu. SB production en général parce que ezala les abakou que ezala si la biso de télévision nyonso eza branche moko na kati ya SB production kolela ya ba fan kosenga ya ba fan parce que yemoko mam salwaka tango iso ete ye litoyi na ye ezalaki pas ba fan les fans demandent les fans demandent et même s'exécutent. D'accord. Donc c'est un peu ça. On n'avait pas voulu, donc elle n'avait pas voulu. Si on a beaucoup de qui était boulot, batouala la nzala. Batouala télénga la pété. Ok. Projet à les Abakouk télévision et projet moko Youmeli. Pété et zalaka déjà il fallait ce koyo ko sala mona ngonga ya malamu. Ok. Dès que le était bilan o salami ya mbula o eleki. Totali mbulu eleki makambu masalamaki babiloko nyingi tochaki na bakati ya chaîne kasi mbulu ya sika toye kufungula 3 branches mbala moko za kotomi balete za misato oyo fungomaki na ngambu ya ici la Bissau TV ezali déjà ngambu les Abakouk na ngambu ya Streamex. OK. De na kati ya ba sani tozo supabilia na chaque ndako pour batu balala nzalate. OK. Et comme ateke nonga na talaki tango na silisi awa nazaka ya kotala yango na betaki tour ah soko beti tour ole na salon ole na chambre ole na cuisine ezolando partout de l'état où le kobi malibanda poli au sotondi mais ole libanda ezali susu ezate mona ta lokoso bana soko zo laisser malamu na ndako ici là ezala pas pour aller libanda exactement mais soko zo bomenzala akobeta moi tour kuna ndali ya papa mona te mais ceux qui a sali atondi ata voisin bengi papi tu as kolia na sina tonda ki na uti kolia na ndako donc turo tolingete bana balia vraiment batonda bana balia batonda vraiment bana bazotonda po ba toyoki pena po liboso ki réclamation si ko pas toyoki pe réclamation que non ça va et puis biloko ngo pe guo wapi nde bazoloba guo wapi wow ndenge ni boza cours d'idée comment vous faites pour nourrir 2, 3 plateformes
na goût moko na même niveau, vous gardez le même niveau de soif ou de attente. Il y a soif. Je pense que c'est là bicho moko na yote koleka soit ni bandeli mbulo yo mutu moko tuna ki alobi ete banda ko misatu to cheka kami balena ni ya makasi weza les abakouk nanga mbwasi la bisala est-ce que le ko ne ko za la culotte na mutu ya mams est-ce que ezali na musala na ye na makila ya kotangela pe bomo ina ye yangwana musala oyo eza pasi na moto yo musala neza ya ye asuka na mayele peut-être na SB tokoke kokanga mayele na liboke moko mais tant que to panzi yango to komi na les abakuke mayele pe panzani komi maboke ebele parce que bisika bon so sengeli mayele esopana yango monite mayele ya mam sezo sopana pour tout ça bornete tout le bisika moko te kasi to kede liboso yango omona ke soko ye na kata les abakuke sepeli otali pena film ibandilité suka uzupe mayele na toli oyena singambo asila bisalo otali po uzuma mayele na toli to yi africain biso to toucher kaka makambo ile kaka na kati mabota na kati ba problème et ba famille ba problème ezanga kati so loka makambo ezanga kati SB le bité mbulo yo to meka to libeka lisusu to kene susu makasi na nzela ya ba film côté ya susu batu na kati ya ba mabota yango ana aussi longtemps ba problème ko sila kati c'est que maté ko sila te eza kwa zo sa pasteur na église non pasteur est-ce que maté ko sila te na bible ezana mulai vraiment bible c'est ça na kati OK olobi yango penda na sembo nyonso to kena na lingala oyo lingi to loba olobi yango na sembo nyonso olimboli yango kitoko makasi alors bato pe bazali na ndako basepe debi ki basote déjà na bakiti na lolenge yo peseli ngai maluba nde na lolenge nga na kopanzela yo pe maluba olobi ete tant que na ba famille na mabota na biso ba problème ko silaka te donc bozalaka pe kana lisolo ya kobeta par rapport na bongo to vandi pende esika wana na lingi na tuna bon tokende na SB donc si matokozunga na les abako mais to umela na SB na kati ya SB depuis janvier kino lelo to côté si déjà combien de films bon si moi koyebisa biso na chaque film ngana ko banda ko tuna kai olimbola kanga yete na film oyo ya liboso ya yambo tolobeli libota na point oyo na film oyo ya mibale tolobeli libota na point to pe ya misa to pe ya mine to pe ya mitana mais kasi yebisa biso nano na depuis année oyo bandi na yebi koloba 2025 na lingala te soki na yeba kinde na pesi yo ya maloba lolenge wana mais kasi yebisa biso depuis année oyo bandi 2025 combien de films déjà à votre actif na kati ya SB toyena na ngambo ya SB na ngambo ya sila bisalo télévision je pense que pour amalgame na les bandites teaser déjà bomonaki na oyo uti koleka tu as déjà na 3 films oyo kotaki donc 3 films parce que to bandaki na si je savais ça OK tu bandaki na si je savais ça bandaki na combien d'épisodes 11 hein OK bandaki na 11 épisodes d'accord si je savais ça 11 épisodes tu koya na OK na moko sima na mosusu na si je savais ça Osimba ki libota, otei libota, na nini, si je savais ça. Là, si je savais ça, je pense que c'est vraiment qui film il y a maman Thérésia. Thérésia, na comment il s'appelle, papa JR. Thérésia JR, na maman Marie-Hélène. Zali solo ebetamaki Marie-Hélène azali moi c'est JR, botaba na Thérésia pe moninga yambaki na kati ya ndako afungole motima pote azalaki na mikakatano kasi kokota nya na ndako aye kobebisa ndako batu aboteli moninga mobali kokosele na bazemi voilà donc JR azwaki abokoli bano bazalaki ya yete na konyokola ka ya yebana na konyokola o ya yebana donc ndeko afungole liyo ekuke po yo kota po eta sunga yo asali mabete pote isa biloko to bikaka yango okomona mutu na pasi na mawa ozwi loboko tandeli ye na place asi mona loboko ye azolinga pikolonde loboko mobimba tozoyeba te eske esengeli kosala bolamu tokata kosala bolamu parce que bolamu pe moto amesani kosala yango akoki otika te akokoba kaka na kosala bolamu nde tolingaki toteya plus mabota na bapapa plus bapapa nde tokomaka ba auteur ya makambo ya kofungola bikuki ya mabe na bandako okay. parce que ntango ndeko
moninga mwasi ayambi ndeko na ye ya mwasi to moninga na ye ya mwasi na ndako apesaki nzela te ke na papa alinga ye. Po soki papa pe alingaki ye te me bikuki na ndenge ofungama te. Donc koloba ete to protéger mabota na biso surtout ba papa to protéger mabota ba maman pe to tala na bangambo misusu bikuki nini esengeli kofungola na oyo esengeli kofungola te parce que ça na iko komiso kofungola ekoti boye libota na yo ekoti na kata poto. Quelque part ko yebisa biso esika moso ko yebisa biso ete lisungi pe ko memela o malheur. Ouais, ça na masungi moso ko memela pe malheur. Yango te bagaye eza bon au moins ninga na lobaka boye. Na tu ko lobelo ko moko MK ko sala bolamu epekisani te. Mutu pa mesani ko sala bolamu akokokate ko kan motema 5 ya sala bolamu. Ebili ya pe lobi wa mesani na bolamu akoba na. Mais que faut essayer ko bolamu ko sala ngona angele. Ok, na o sala ngona angele. Na ko sala nga bolamu mais nazo tala pe ba paramètres parce que à cause ya bolamu batu bakufi pe. Mais pekiste ko sala bolamu. Le temps ozo lingo sala bolamu tala bikuki nene okoko fungola na bolamu wana na bikuki okokipe ko fungola te. Eza na bolamu mususu osukisi mutu na porte. Asengi o mai aya nyezela okoti ozuko popesi ameli ozuko ozongisi okangi ekoki na. Ba susu fo osunga bango na mosika. Eza na bolamu mususu ya kazo kiti fanda zela batokisolo ata mai. Donc siko yo soki opesi mutu kiti poto yo kezule mai mais ye azo misuna ya kumo dongola ngona ndako na tala yenda kuneza ndebo na koko tapela kata ndako akozo pelo ko mabe acheli mais yo fungola kende ekuke. Donc eza yo fungola ke ekuke na lolenge ya malamu kasi ya yeli yo ngona ndenge ya yela ndenge mabe. Vraiment merci beaucoup pour na on est aquí si je savais ça. D'accord. Apparemment ils ont fait dans le mois de janvier. Si je fais dans le mois de janvier yango ndi to fungola ke na ngonzela il y a année au 2025. Donc et comme il ko la na moi moko film pe moko toko lo babongo. Non, ndenge zo kendelaka ezalenti na moi moko ko salaka deux films. D'accord. Tu ko ke na affliction. Donc na mi balezali affliction ezalaki na 15 épisodes. 15 épisodes et simbi libota na partie ni. Affliction eyaki ko simba libota nde yango ezalaki film oyo ete ndeko Duchi azalaki dessinateur. Abana ko dessiner, décorateur. Likambo bolingo ya bana. Ba ponelaka mwana bolingo te to mobali te to pe mwasi te. La carte affliction to ko monete lisolo oyo tonton Jaco papa JR baza ba camarade. Mais koto baboti mibale ba koyoka nete ngai mwana nange sengela bala mwana na yo. Oh mwana bozoli ko pesa ye bolingo wana iye. Na bolingo. Aza deja na bolingo ne mususu. Kasi bozoli ko pesa yango na makasi. Pas imposer. Bo imposer yango pe na makasi. Kote pe bolingo na ye pe na musala wasalaka akutani pe na bambeba na bamabaku pe ya batentation ya makabo belé. Kasi na kati affliction to yomona ke kozanga ko gérer ezala bolingo ya bana kozanga gestion ya makambo etali ya mabota kati nini ememaki liwa. Ete moko akufaki. Ayeko kufa na imprudence akufi pote motema mabe elataki mutu alobi ta sala mutu mabe siko mabe wana ekoko sima na mwana na ye moko ekoko sima ebomi. Donc motema mabe bisike kotaka efungolaka ba frontière misusu mama MK oyo okokoka ko mesurer yango te ko yina ezali mabe makasi parce que ngana ko lebekete na yini MK tawo na ko yina MK awa na ko yina ka yo moko te ko lingana yina bato baza pemeni na yo donc moto nyonso aza pemeni ya MK pona ngai motema iza mabe pona ye mabe ona ko lingana sala ona ko sala ka be yo moko te eko simba bato mususu pe bakokufa ba innocent pe bakokufa oyo na différence ba victime collatéraux. C'est ça. Bato mususu bakoyo koma ba victime collatéraux na motema ekenzo yo kangeli mutu to olingo sala mutu mabe. Donc lobete ko sala mutu mabe ezali malamu te. Fo okobomisa bato ebele. Ya solo ko sala mabe ezali ko sala malamu mingi te. Po ko sala na bato ba innocent. Moweyi bakoya ko waya penza ya ndenge ya solo. Alors to bongisa mitema na biso to bondisa yango tozali kokoba kaka tozali ko comprendre que SB avandi mingi na kati ya OSD na koko benga ngo kwa guerre to pe sensibilisation na kati ya mabota na biso na ba oyeleka na kati ya ba famille na biso mikolo nyonso to kei na troisième film bongo na SB mon oncle. Esika wapi yo po yokolakisa biso elongi na odi to pe facette mususu ya kosala musala yango
Bononcle nesika nazaki nga moko te nazaki nga na sapato. Yo na sapato. Tosali musala makasi kuna. Ya solo wana. Na mon oncle pe en tout cas lisusu. To kosenga pe bato bakende na Papa Lumbu TV bokende koyoka lisolo ya sapato wana du vécu. Sapato wana les vie réelle hein. Balobi respecter les gars qui ont vécu. Sapato a vécu. Mais il mérite du respect c'est celui-là. Vraiment. Dans mon oncle, quand on a 15 épisodes, c'est là qu'il y a 15 épisodes, donc tu as ça d'épisodes pour le milongwa n'engé to tamboleli. Mon oncle, en tout cas, les sous bravo na mams pour les solo qui toko wana. To linga ko tali c'était, moi na mabota, même ka biso to iba mindele te, to iba africain. Kindo kina biso na mindele za ndenge mokote. Exactement. Sur le kete. Biso to sana na kindo kyo était nyongela ye po akende liboso te abala te abonga te mundele ye kindo kina eze bongo te exact kindo kya mundele zete asangani asali popo abimisi avion asangani po abimisi bombe nucléaire différence ezali sikasi na kati ya ba culture nyonso biso lokola ba africain esengeli kozala penza ekenge pote toko sambela nzambe okosimba batushi okobunda bitumba misusu oyo yo ebite bako bunde soba bitumba mususu eza kwa tozalaka na kati ya mokili moko ete tozo mekana ba esprit bao baza plus faible bazo lokama exact na bota mi na famille moko ngana ndima te na senga kate na bota mawana mais na kuti yango na kindoki na yango na makambo na yango ese fandi ngai na ye dalingi na koma victime ya ba kindoki wana mon oncle ezali solo ya Sundiata ndazala kinoko ozui sila bisalu donc obandi na Teresia Darling sila yaya na leki mama moko tata moko ba mama bakufi kotoyo baye kuboko ma epa ya noko donc noko nda boko libango atangisi bango baboko ami ti bakoli exactement toyeka kananda kwa noko ekomona susete Papa Lumbu mayele atangi bele classe ye nyonso atangi misala nyonso asali mais musala ya malunga akozote vie efandate eza babiloko ebele ezokuta na mabota exactement bomona libota moko boye ko ba yaya bozobota kaka na kata lupango wana boza kaka singa bobimaka te boza mingi tolikaka te koyeba nini esa ezosala ete tokanga mawana l'histoire se répète toza kaka wana neti eza na libota moko namonaki na matete bango moko bakobeta pe tolo biso bana na biso o bazali 5e génération vraiment donc banda bakoko na bango na biso bango bafanda na lupango na banda avant indépendance bakoko na bango bafandi kaka wana bawuti mboka kaka wana baboti bana kaka wana bana bazobota makaka wana bazokufa kaka wana donc bazosala bazo remplacer vrai singa pe mutu abimaka azalite mais na kata babiloko na ezalaka toujours na ba auteur ya malheur moko baza wana ezala na ba nzambe moko ba démon baza wana ba gestionnaire mystique moko basi batonga ba hotel moko or ba hotel wana soki bobuki yango te bokende liboso te Teresa babengani na libala pona impolitesse pona makofi ya betaka mobali mais biloko na ezali on te moi ça zo pas ko la mobali makofi lokwa mobali c'est ça oyo côté Darling moyibi obali mobali nyonso eza malamu moyibi est-ce que ça na ba foyer ote basi bayibaka bakasi ngai bonsi moi yibaka mobali na ye donc mobali akoka kute mbongo na mobali abi mais mbongo na ye nango pona biso ozo yiba yango ndenge nini tabuso na mo na kopesa ope ba yibi kaka balongo ni mobali musala parce que mobali aye na mbongo azaki comptable ba mbongo mo ye na ndako fallait apesa bato baninga ba prime moi ça wa mbudi yango akei nango mobali balongo ni na musala demande d'explication ba collé azo ba ndenge ni arrive ça chef que mobali moi sinanga yibaka ya bombi bolingo bombi moi a bombi mais koto yo soki dibala wana sikina kokufa po moyibi wana mobali akokia ngo peut ekokufa pa pote yo oyibi mobali musala ekokufa oyiba soni nakamwa okanga motema to kokende bekasi babitumba eza mingi na kati ya ba mabota ya batu toyeko yaka na ngambo ya sila bisalo komonete azwi ngolu yende leki na bango nyonso ti azwi ngolu ya kobala libala ya malamu mobali akosala nyonso mais kasi kozanga botosi poli ya niveau 00 ye na ba parent na ya ye nyonso kosangisa kasi babizaleli mabe nyonso wana ye koselete babungisi ba mabala na bango bazongi na ndako ya noko et puis ba retour nyonso tout bando mona ngo normal même ka
na vie ce que so tche pas liboso ko linga kozonga simate exactement kozonga simesengile beti li bakuna motema ngana zongi pona nini mais ce que oza na place moko kenda katanga ozonga babetela ko mboka ya zonga no ya eza penda ka famille mutu pa osote eza ndaka tata na yo to bota bate poto kenda ka to zonga so bota mapona ba sens unique na keina ozonga lisusu te mais ce qui na zo kende pia te to linga côté ya batwete ba comportement misusu na kati ya mabala ba comportement misusu esala kete mutu asanga musala ezaka toujours na moto moko asana sima eloko wana mingi ezaka na kati ya ba lia makila kasi na ya bango totali ezalaki noko na bango donc noko nda ezalaki ndoki ya kosala ba makambo nyonso wana po ete apekisa ezala bana nkasi na ye ezala mwana na ye moko akoka kozwa musala ya malamu kasi tangu na nzela ya Nzambe papa lumba kutana kina musala ya Nzambe lobiko ye kokota na kati ya ndako alongoli soulier longwe bomona ki musala ezwami makambo échanger tout échanger tu ko ngambo ya Teresia Nzambe yoki losambo na ye libala na ezongi tonto ja kwa limbisa ki mais na ngambo asila abongoli motema yambi Yesu lokola kolo pe mokonzi bubikisi bwaye kasi libala ezongi te eza kolobete eza na ba mabe mususu esengeli kosala yango mingi te pour conséquence nango ekozala kilo moya ko réparer ngo za conséquence ko memango libela okomema yango libela mais Nzambe sa limbisi na yo c'est ça oso équipe mo Nzambe mais conséquence wana etumbo ne kozala makasi côté ape bato ete to sala mabe mingi te donc yango en bref ezaki mon mais soki ozana kati ndaka libala oyiba ka ndambo mingi te emka Comme ça, le vie, il y a un cas moins d'ambo. Quand il conseille gâté. Donc, vous avez des bachiches, peu bazalaka. Emka, à 100%. Très chiche à kabakate. Moi, ça me bête deux doigts parce que nako bête, c'était que le bête, na commissi ba oba yibaka. Te, puis c'est ma bé. Et ça va au père, mon bali à kabakate. Peut-être pour poser un bon il faut que moi quelque chose. T'es trop encouragé mais dialogue ezala. C'est ça. Kosenga, kosolola na mobali. Oui, ce qui au père singa tinga na kozoa. Au mibali pe yanko bazali. Oui, a pesa kadi moi simbongo. Apia kate senga na. De ya tala ko kaka. Ya tala apesa kate. Yiba kabako. Mais ce que sombi à Sikolati à Sika, tu es jolie hein. On dirait que tu as pas. Nakamwe, bayoka pesoni. Mais c'est que quand tu total ici, moi il monsieur zali animé dans l'esprit. Donc esprit moko bezo ko animé au sala mabe kaka po ebomisa yo bénédiction na ozo. So di po yibi ozo ka mwandenge ni na yibi na yibi na 23. Darling 23. Ona nini? Ayiba bambonge bele babengana ete 23,000 francs. Et bimise libanda. Ndi bimise libanda. Diable za moninga na. Ndé yango ani zalaki. SB et puis amalgame ezoya bientôt ekobanda moi to betela yango yango to bengi batu batala yango bozeli wana ekozala susu bombe ya solo ya makasi to monika teaser kaka teaser kaka ya ba solo malamu tala mukuso lokwa ba kata na ciseau mam so nini oyo on est amalgame qui arrive bientôt donc to sepela pe komona papa Tata Gaëtan na kati. Ouais, Toto Gaïta Zali, Gaïta Zali, Gaïta. Toujours na musala na kimuka. Batu batuna kinga ipe moi mingi Palu mo Gaïta te. Gaïta azaki na matanga. Ngo ape azali moi responsable de la famille. Moi yaya. Yango isengeli ka tala ba makambo moko boye indisponible azali. Et on a déjà ba moni na amalgame da au senti. Dans ce épisode pe ya libosé ko ta lelo hein. Et koko bandalelo. Et koko bandalelo donc on est là, on est ensemble. Nino ko koloba en gros pour na ngambo ya SB titoko mana amalgame nino ko koloba na ba mabota topé ba ye balandaka nini ba simba makambo ba otala na ba film wana to basuka kana ko seka pe ko sepela na kotala ka film te biso to ko mema masano te pour batu baseka to ko mema masano pona ko sepelisa batu ko seka malamu mais bakanga pe ya mutuya soko bandi ndenge tobandi kobanda si je savais ça ti te ko suka na mon oncle nzele za ubemoko ko lakisa batu nzela Nzambe moni moto azobanga Nzambe liboto ezobanga Nzambe ko sala mabete mobali azobanga Nzambe ko sala mwasi mabete bano bazobanga Nzambe bakotambola pe na se botosi ya baboti donc ko lakisa batu ete Nzambe liboso ya makambo nyonso soki tokoki ko tia Nzambe liboso ko banga ko tosa ye makambo nyonso ko sala malamu Nzambe libosa makamone sozo to bangi pe totosi nde ko sala biso malamu mingi tokata na ngambo ya les Abakouk tozo boatu tokata na ngambo ya les Abakouk de SV uta
janvier to pe poso ya bon on a poso te moi ba benga on susu sanza ya liboso ya yambo to banaki na mama Mundele sanza yambo ezaki mama Mundele bananga baleza bakoka na ko loba mais na ko beta basete mingi te po ngai na équipe ya Koto mais kuna siko na yeba kama nango poete lokola un bon fanatique ya liboso na première fan et voilà esengeli kotala musala ndenge ezokende kozwa pe mateya nini ezokolekana na kati ya bilili baza kotia exactement tobandaki na mama Mundele tobandaki na mama Mundele ezalaki 9 épisodes 9 épisodes mama Mundele ne film ezalaki michu akokaba bambongo makasi nzoka nde ezalaki mbongo ya si je savais bambongo ya mabe kolakisa bato ete tolinga facilité te moni génération ya lelo MK bato balingi kozwa na facilité moto alingi so kosala makasi te kofournir baeffort balingi te lelo tokolobela baindien omoni baindien bakosala bakotike ebele awa bakosoke bonbon oyo azata mosusu na bénéfice ya 5 centimes to 50 centimes kati soki akangisi yango ebele esalemo bénéfice congolais alingi bongo te ye congolais alingi nasombi bonbon oyo na 100 francs nake koteka yango na 100 000 francs exactement ngana nginda obembala moko congolais alingi kozwa mbongo na facilité bambongo ya facilité mingi ezalaka na bapiège na kati bible olobi okolela motoki na o exact biso tolingi kotoka te tolingi kaka kozwa bato mosusu komona bango na quartier ayi na mbongo na ye motema na ye asalisaka asungaka ntango elelo oyo touti koloba awa loboko mosusu ekokopesa ezopesa na esprit nini c'est ça ntango moto azosunga yo wana est ce que tozwaka temps mpe ya kosambela nzambe obi MK ndenge osambelaka boye na mosala osalaka lelo oyo bato mosusu oyebani na bango na kati ya mosala oyo yambo obanda mosala oyebana na bango te kelasi no nde esalaki boyebana te nzambe atie bango na nzela nao exactement banda na bandi chaîne ya Papa Lumbu télévision okomona baapele mosusu ezokota mosusu abengi uta poto tonga nalandi mpenza yo nalandaka omwa mingi nga moto kingandi nalandaka o mingi nga moto kingandi po ete nzambe azosunga ete bato wana baya na banzela na biso nzambe nde atiaka motu na nzela ya motu kasi motu oyo nyonso nzambe mpa kopermettre okota na kati ya nzela na ye esengeli ozala na bokebi exactement kaka lolenge nzambe akotia bato na nzela na yo lolenge mpe satana mpe akozwa bato mosusu adindisi mpe na nzela na yo po ete yo osimba touche lobi okende boye donc mama Mundele kolakisa bato eke via facilité mabe ezali mabe basacrifice ebele ebatami na kati ya bamakambo wana kozala angele toyeba koluka na motoki na biso gaita alingaka kufa bamemaki ekomema te tokei ndeko moko aza kuna asungaka ezala bato mosusu baza na mosala kotala baetoile bato exactement natala MK étoile ne ezopela makasi nasala nini mpo azangi mbongo soki napesi ye mbongo na kozwa na ngai yo koto oyo $300 $500 yango ngai namisepelaka na ngai namilingaka mpo namibundaka na milinga ngai nalingaka facilité te nalingaka omoi natoka nasali misala nyonso ngai nasali nyonso etikelaka bibale kisoda nakocuma mabulu na cimetière mpona kokisa misala nyonso soki nalingaki facilité mais ndenge nasala misala wana te donc il y a un Dieu na motoki na yo akoassiste yo pote ozwa oya yo oye moko alobi na motoki nde okozwa na motoki nde okolia yango wana donc toboya facilité yango bomona ba mort brusque comme kilikili bato bakoma okende ba jeune bazokende lokola likambo mosusu yango wana ya kanisa sala keloko moko geste moko simple lelo bato bakufa mingi bilenge bazokufa mingi fa tobanda kosola na yo likambo yango tobete lelo bilenge bakufa mingi bible lobi baboti nde bakunda bana recommandation ya bible donc bana nde bakunda baboti mais lelo échanger pour ma belle équipe tolingi facilité na kati ya facilité wana lelo tokomi na facilité pe ya manque ya respect envers les parents tellement que mon kilango ekomi ya facilité lisumu ya facilité impolitesse ya facilité mabe ya facilité na yebisi moto moko ete lobi ezalaki ete mabe nde ezoya koluka yo ofanda boye ete kisi ezoya koluka yo mabe bazoya kopropose mais lelo ete biso nde tokomi okende obeta porte mabe oza namoni yo te mikolo mabe naye kotala yo mabe oh mabe comment ni mabe ngolo bana meke na lamso asani mabe asani mabe tamso asani mabe te na sala ngona ndenge ya mabe te na sali mabe o na ndenge ya mabe te yango moni te bikoki aliwe eza kufungwa mingi tozala penza ngele koboya facilité
to qui ma facilité to comme le cambo on a ndenge ya mabe babenga en cupidité la tibiso cupidité lokoso olingi bonne vie na minute mokiemba mo ba ka moyo ba ozo impressionner nani non ozo impressionner oui na ozo teka na place impression wana ozo sala wana na bise ndeko moko na etonga na yo moni bino oyo komona ngaboye ndenge na mwa mutuka na komona kwa pasteur kasi siko ba biso kasi onyo komona kwa pasteur iyo okomona kwa ye kati sa makambu ya moni te wana ni mutakolinga te olongola ya linga parti o ye parti wana te ya linga parti mona koma lokola mais yambo ya koma wana alinga ki facilité te atoki yo olingi kotoka te compliqué ndamba sunga biso tokei na l'homme parfait kuna nde ya minene eza ya koloba est-ce que l'homme parfait existe babi ezali quel imparfait MK moni celui qui est l'homme parfait tolbelo moko ete contente-toi de ce que tu es exactement moni teni na yo zanango ozo lulo yebi plastique yebi plastique okomona ete sila azalaki na rais kote ope ekozwa ndeko rais Serge Serge l'homme parfait nduma na mais l'homme parfait exemple moke okozala kwa nani ote mais tangu bombe betaki boyo ko ete malamu ku yanga malamu mabe na ngai le matembele na kimi ndako ezana mabe nango yo sikoyo maîtriser ni mabe na yo gérer soko olingo ko boya ko gérer mabe wa yo okota na mabe ya baninga po bimisaka ya yo mabe okuta kuna solo leki mabe makasi na ebisi Nzamba pesi biso nguya ya kusala na bato emeka ngana lo bakayemka monde to fandi boye soki to bito tamona no nzela moko soki to mitie na eloko moko na mitu na biso bongana zana MK lingaka nini MK lingaka mingi nini to beta mababa ko MK lingaka boye mais na boye ko yeba o MK lingaka te à cause ya kolinga kosala oyo lingaka na koya kosala oyo lingaka te to betina mabako mais kasi soki na mokuse na vite to tamona MK alingaka nini te alingaka oyo te soki na tosi yango c'est que nyonso na kosala et kosala malamu l'homme parfait tant que tu es moi mabe nango nazokoka ko gérer wana na losambo na linga pete ke bobali nanga akoma kaka lokola ba couple ya bongo baza mingi makasi osoli mokena mwasi yo kozala kwa nani ote to pe biso pe bibali pe yo pe na soli pe na wana kata camarade na oya yaka wate camarade na ye wana tanga yaka yambo aya abongami po bomona oya lingi bino bomona bolela kana mbeto mo parti caché oyebi oyebite makofi ni nazo beta makona ko finga ni na oto finga mwati to mobile na ndako bwana yako loba yango te des problèmes to boya kokota na makambo wana la comparaison n'est pas raison donc ce que tu es l'homme parfait ezali yo moko pe sa forme na oya yo na kati ba couple dialogue eleki nyonso ezala bato mususu atako yo kana ete moni mibali tozala kana mwa mapeka likolo koko ibisanga likambo non bali na ngai omoni tala likambo boye na boye bino basi bolo bakami mais ezanga na esika moko na kokelo fana ngamo ko ekobaluka ngalo kwa maloba oyo bone na film bakanja Yesu Kristo za inani Yesu baloki na ngapi likambo balobaki na ngapi eyaka nango ce qui était c'est que conscience exacte donc c'est un peu ça l'homme parfait n'existe pas la femme parfaite n'existe pas non plus ndima fais de ton homme parfait fais de ton homme ou de ta femme parfait ou parfaite c'est ça l'essentiel koka elolenge wana okomona ke soko longwe wana oke ko luka parfait libanda au conjuguer verbe être à l'imparfait bon maman Ndoki tu es quoi la maman Ndoki maman Ndoki qui na 9 épisodes OK si je ne me trompe pas maman Ndoki film on ezaki na ba rebondissement makasi ote ya mipe makasi na maman Ndoki donc ekeboye buli boko zela ngo boya pouf osutuki baloki ndenge mususu grâce na Naël donc bravo na Naël OK bon musala bombo
Ils ont mon anapenda. Tout sentir pendant que Naël ça va. Bon, on a compris le mot au fur et à mesure peut aux mata, au fur et à mesure ma fille n'a pas aux mata. On dit ce que aux mata dans musala, ma fille n'a pas à confirmer que ça la musala. C'est au fin à mité. C'est que au bas taloté. Mais attends ça comme ça non, ce qui ma fille était il faut mettre la madame. Exactement. Mais ma fille a tenu tout cas une parenthèse voilà. Na maman Doki. Félicitations à Naël. Félicitations vraiment. Naël, félicitations à Bonbon Nyo sur les autres restés la Katia les Abakou coupé ainsi que na SB. Na maman Doki toi comme on a Thérèse ya. Ndaza ki maman ya grâce. Maman Bokilo ya Naël. OK. O ni bandeli mutabano Mandoki na Thérèse. Ako Mandoki. Ngana bitu la culture oyo eza la biso. Bana. Ya ko kangaka ba maman Bokilo Bandoki uta wapi? Bakanda. Et virus moko iza ko bebisa mabala pe ba mabota ebele. Makasi. Maman aboteli yo mobali. Apesi kindoki te. Kando za na winela. Na winela na nga yo bagana ndoki. Le winela obala. Maman na kanisa ngote. Merci. Maman na kanisa ngote. So fana ka be non. Maman, toi, tu vois, je suis le pasteur et tu es venu, on a du cœur, on a du... Nakobeta pasteur, nakopanda d'église. Sans débat. Naozela koute. Oui, papa, il s'en est tant au cola. Abidi, maintenant je suis là. Je ne suis pas sorcier. Quand je veux grandir, que l'un de vous me dise que je suis sorcier. Mais... Comme il était médecin, il disait, Naolia on a moui. Na chope ali kola mais ça na su fourchette na mbedi na okato pe na olia. Na ozela butu. Parce que c'est la méchanceté. Il faut la pour moi. Quand on est jeune, on investit avec notre énergie pour le bien de nos enfants. Il y a un moment donné, au coco, les temboulés poussanio. Ce que c'est au lia, makambo sala qui wana. D'ailleurs, français balobaka. Nos enfants sont les meilleurs fauteuils, nos meilleurs fauteuils pendant. Oui, tu fan de ton paiement là. Au fan de le bien. Parce que la plupart des fauteuils africains, comment Nabasete. Osandoki. Koto etomoni Naël ko nyoko na mama Bokilo. Koto pe grâce bolingo eleki. Faut c'est ça ba tomusu super. Ah osala. Ye bolingo ese zipa emi so ataba ko beta mama na. Azo ye basu ko mona we ça. L'amour est avec l'amour. On voit bien même désormais là. C'est plus avec. Njokande ndoki ezali kaka mama ya mwasi. Oya sacrifier mabota ya mwana na ye peta abota te. Kindoki buzoba. Pour nini konyoko la bala na biso. Mwana mama de collecte te oza mama yo che oboti mwana na yo pote ye pe sengeli lobi akende. Yo babota ka yo. Oboti mwana na pe sengeli abota pote progéniture ekita. Mais yo kolingo kata wana pona nini? Nakamwa. Toboti bana mais toza ba keli na bango te. Exactement. En tout cas, bana nyonso bazana kati ya babitumba wana ete moboti na ondoki. O mama Bokilo to nini nzambe penda assister bino. Acha bango. Pe acha bino maboko a délivrer bino. Ba comprendre ba ndoki. Ba comprendre bandoki pour kindoki za poisson makasi. Kindoki yaka na hypocrisie, yaka na bilongi mibale e bata maka. OK. E koza le bata mia weza na mwindo oyo, bino bozo kanisa oyo bokanisi oyo bobetani meto. Nzoka de yango efani nango kimia wana. Exactement. Nzamba révéler. Ba oyo nyonso e bata wana. Rien ne restera caché. Rien ne restera caché. Que Dieu nous aide à ce que, à fond, on a besoin de mise à molimo, de comprendre ce qu'il y a, ce qui nous dérange réellement. Parce que ce qu'on a dans massage, on se concentrer sur la cible, aussi sa munition. Tant on va découvrir cible, on va se demander quitter. Si quand on a pas ça force, on bête à massage, c'est qui single. Yangwana. Et quoi y a pendé koufa et tout est côté. Tu as la conscience du mal. Wow, la conscience du mal. Yango pe natali yango na ngere nyonso pendo. Michou ki ya zone. Mais félicitations à Michou pe. Dissous. Bon, félicitations ba. Azo continuer ko komata. Ko la kisabiso combien ko prouver na bateau ne so bakazi ba ko jouer ta part ko cha pembe na na maquillage. On a ba scénariste à illusion. Banzo ba ko banzana miso musale zokende. Exactement. Félicitations à Michou. Peut-être rolo ezalaki peut-être. Ezalaki makasi mais et que Bambino bisika zwami félicitations à ye et puis courage na makambo tu okatisa. Na écoute na retourna avant de clôturer complètement. Courage peza. Tu es dans la conscience du mal. La conscience du mal conscience c'est ça.
mayele ya kati conscience ezali moto afandaka na kati ya moto nzamba tsa na kati na kati ya moto eza na moto mosusu azali donc MK oza na MK mosusu aza na kati wana yango monaka soki basala filme moto akufi conscience abimi so moto wana moto amonaka aza te obe yo moko moto wana mpe bakosaka ye te moto wana nga nakoki kokosa wa MK nakosi bato nyonso bazia mais nakosa kati na nga na kokosa yango te aboyaka lokuta aboya ye moko ayebi ke oyo ozokosa oyo okosala mabe azongisaka biso na nzela kasi soki moto wana akufi moni moto wana soki akufi na kati na yo po misusu ezalaka moto wana si akufi mabe manga okosimba mabe okosala mabe okozala pata na motema ya mawa ata ya moke kozala te misho asali mabe mingi akoli omonaki kolongola bazeme aza expert na kolongola bazeme ye ata ya 9 mois il n'y a pas docteur Lianzi. Docteur Sivisé, en tout cas, bravo. Félicitations. Félicitations à maman Sivisé, papa Sivisé, maman Ida, Kalouji. Félicitations vraiment. Hôpital La Famille. Vous avez et un commissionnaire. Tu vas encourager Bazali. Mais quand c'est si quoi, dans la conscience du mal, Michou va aller au bout de et Kolongo Bazemi. Et même Azui Libala. Mais la libala omoni ke osali mabe mingi keno komona nganga pona koya kobebisa ndeko na yo bebete na transférer mabota na ye pa na ngai so ndeko azalaki vierge azalaki na mabete akota na libala boye bana bazate abandela nzela nzambe po ezala bato nsuba bandela nzela nzambe alembi impatience na kata ngonjela mokose so bambino akata nzela mokose boye yona na fulu liboma kino akeko miboma côté ya bato nini nini omoni soki conscience na yo eza kimia ozala à l'aise MK conscience amuteko baka kimia tango nini komaka kimia tango oza ko nourrir yango na makambo ya malamu exactement na motema mabete na motema likundu te okanisela baninga te kolula ya moninga te kolinga pe kozwa esika ya moninga te potango yo oke kosimba kisi pona kolobete pesaka mabota ya MK seke na ngila zo esika na yo nakamwa donc na sepila na esengo na esika na yo ekosimba te kasi yango na pena kombo ya Yesu pena moto nyonso azulingaka azo esika no po asepela nzamba confondre au nom de Jésus nzamba confondre bango complètement donc omonite mishuko to kele ngo kino na suka mutabeli liboma nani o azaki kutu innocent moi oui mais akeko bela ngo abeli liboma pote akufi pe pour la nini pona kozanga maîtrise de soi azaki na maîtrise te aibe ko se contrôler te ko contrôler ba émotion na yete nzambe confiance ko pesa nzambe confiance nzambe ezali kambo temps MK likambo nyonso ko komela na mokili oyo tango ezala ka remède oyo ko kiko bikisa makambo ebele le temps prépare tout et ko réparer nyonso ngaza ka biko ko komela ngai nazaka lombango ko ningana te yabate na pesa ko mwa tango moke o mwana lelo pesi ya noter lobe ya noter mo ka mikola mine ite mitano e ya no moke ko ya moto bareko kutoa bisa biboyi au kitsa loboko ngoza to mo ndeke za ngusu yete nzoka ndeza laki ye kuna mais kasi soki mokola liboso yindaki yoko telemi kaka bodo ko tshana bisa biboyi au perdre raison exactement kotika temps na temps le temps est réparé comme makambo ebele et puis na kati ya conscience du mal ko ya kotia plus batu mingi to tika mabe po ata lelo to bete misho ngwatika na bomboyi aussi longtemps yebi ke moto songola akufito moto boye likambo esala meliye vina ye bébé pona ngai oza lesengo jamais okolia lipa nesengo jamais okolia lipa nesengo te ata mokete yango wana ba leçon eza tellement ebele osante ke mabote eza kolia makasi pe kitoko mingi kasi na est-ce que na tuna tambo tuna sona comme journaliste tuna kaka est-ce qu'on est kaka ndila ko sekisa bato te oyo longwe ko sekisa e komi kote c'est ça et comme ils allaient le lingue moya otea solo bato mais malgré ma matéa o nyonso ngana ngaki na tuna problème sérieux ya mabota ezali likambo ya choix to pe ezali likambo ya bilulela entre les deux o ezo boma mabota lelo o a nyonso totali ya ba film o nyonso ebele ya ba épisode o nyonso ezaka centré sur mabota o eza lokola bapesi bino mokumba ya obalobaka ya kobondisa mabota ya mokili
mais kasi nini pene eza à la base po makambo ebele oyeba kokoma te ezali kolula ezali kosala choix ya mabe to mpe ezali nini à la base nano soki tokozonga na ebandeli mk omoni likambo ya mabota ezali sujet moko perplexe libota baponaka yango te motali mabota tobotameli toponi yango te toye kokuta yango mpe tobimeli wana na bitumba nango na esengo nango na makambo nyonso biso tozala lolenge tozali mais kasi quand on parle d'une famille c'est une alliance à perpétuité ata na botameli na famille andoki ata na bandi koboya na bimi na famille na bino naza famille na bino te est-ce que ya solo pena na famille na bango te makile eza ya bango kaka ezalaka makile na bango yango kasi biso bao toza lelo oyo tomeka kosala ngele lolenge nini tokoki kotonga mabota na biso on a ce pouvoir très important Bible lobi na mokanda na Deutéronome 28 si je ne me trompe pas et bete liboso na ona tie mabe na malamu pona donc ezana makambo nzamba tikelaka biso libre choix ya kosala bato mosusu na aveuglement ya bolingo okende olingi mutu bosali foyer moko oyo ekomi ba problème exactement bato mosusu bazwi tante ya kolinga koyeba nini oyo esengeli na pona okopona ntango babi kopona ata ntango ngende kosuma elamba mama nazobimisa bilamba yango akoyi to te so aona makasi te azopropose yo ozwi na meta oyo mpeza kitoko yo nde osali osala choix nasala choix nazwa oyo décision eza pa na yo ya suki eza epa na yo ata ozwaki ya malamu ake mpeso ya madofolo soki ozongi akoloba nini napesaki na makasi te oponaki yo moko nga nalakisaki yo kaka to mpona koloba ke la vraie réussite na likambo etali remède ya makambo ya bituma na mabota ezodépendre na bachoix na biso faisons de bons choix pour avoir de bons résultats soki esengeli ozwa temps mpona kosala choix zwa temps et le bien pasteur moi mieux encore me marier tard bien que de me marier tôt et mal c'est ça c'est très important c'est ça yango naza na ekuke na telemi kopona biponela tende sika peza na yebi kozali embrouillé na choix mais heure moko entre l'amour et la raison il faut savoir choisir la raison parce que la raison te permet de bien réfléchir parce que l'amour nous fait faire certaines choses heure moko soko yeko vendre après le temps nous yo comprendre ça bolingo kosaki ngai bolingo kombo kitoko mais ememi yesu ni kulusu nayebisi ebakisi basete nayebisi soki otuni yuda lelo telemisi jida te natekaki na bolingo oh ateye na bolingo nde comme ça kosamba ndenge wana te ya solo yo teka yesu bozaki na yo te tebe nalingaki mingi yango natekaki bolingo bolingo kombo oyo mokuse kasi makambo ebele mingi elati yango na kati avant tokabwana papa lokuto komokoma na suka po fo popesa biso liloba oyo ozala nango lelo mais nini ekomelaki bambino ya solo bombo na biso moko bon namoni etambolaki mwa mingi nazwi mpe ngola kosola na ye ndenge tozwi yo na plateau yango bambino eloko ekomeli ete mabe ekomeli ete mwali mabaku bakangaki ye pendant 2 semaines te mazalaki na tournage basikisi batikali kokanga ye te libaku ekomaki libaku yango ezali te ke ya koloba ete bakangi moto mpo asali mabe de nature na ye nano aza moto akosalasala bamabe te je pense que la semaine dernière lundi akotanaki na likama oyo bayibaki esaki na ye akosomba crédit na cabine zoka nde moto ya mabe azalaki wana ntango asali abrake bango na moto ya cabine mpo akimi na saki telefone ebunge ekosala ete mercredi akutani mpe na likama mosusu oyo ezalaki ete auti na ye mosala na ye akozonga bapolisier kaka bakotelemisa na nzela oyo te yo tomoni tai na yo forme oza kwa rwandaise ebandi wana nakamwa nde papa baye kobimisa mbongo afeti bango misolo na kobanga wana baye kotika mpe akei batikala kokanga ye te sika eza na bisika moko asalaka mosala na ye badenonsaka mwa babiloko nde basalaki mwa dénonciation wana nde badongolo miso ntango bazwi yango ebaluki ekomi ndenge mosusu oyo bakangaki asali desme oyo balobi azaki ngandi te aza bien portante aza mpenza malamu ete soki conscience du mal esili film oyo ya sika bokomona ye amalgame bokomona ye donc bokomona ye azali malamu bombo azali kitoko mpe malamu mingi ekutanaki na makama mibale na semaine moko mais sinon azali kocontinue mosala na ye na esengo nyonso nzambe akobatela ezolekana très bien donc il n'y a pas de problème et vos apaisements tout va très très bien et papa Lumbu tokomi na suka mpona lelo parce que namoni
séance oyo ya ba toteka tolobela promotion 100% promotion SB ezali émission tozali elongo tozala nango penza bizaleli ya kokendaka siko na bozindo ya bafilme à partir ya siko déjà mate ya amalgame tokovandela yango susu koleka mingi peut-être que kozala pe susu na invité mosusu penepene mpona ya kotia pe mwa mai na vigno lisusu ponekende kitoko mingi mais kasi mpona esika oyo tokomi oyo kokoyebisa babakoko nini bazela nini par rapport à mosala bazala branché mais bazotuna pe suite ya yana est-ce que continuer et suki wana eza ndenge nini iteme eza likolo yani ekotaki mpe na kati ya sila bisalo mpona bandeko bazwaki ngo makasi yakokondekuna te mais bomoni bacomprendre vision c'est-à-dire que ezi maboke te donc eye mpenza ndenge mosusu na ngambo ya yane na ngambo ya basuite makambo mosusu ya Streamex ba surprise ezali bazela lisusu le manager ya nazo travailler topesi ombo te sika bien na rataki soirée ya concert de slam mais azo travailler pendant makasi sur yango ngambo ya sila bisalo tozozela amalgame tozala branché ça serait un bon film un très bon film na rythme maté ya mabota lisusu na ngambo les abaku fait lisusu je pense que la conscience du mal est scellée et film mususu ya ko za suki toko makasi magnifique ezabela kitoko eloko te kosenga bino bo s'abonner bo partager bo landa mikolo yo maté ya auto za ko pesa na kati ya ba chaîne ya Mams eza ko maté ya te okutele moninga azana moi problème okutele mutu moko baza ko bundisa manalika moko boye l'accepter la conscience du mal tetala mabe osala ka iko suki lobo tala likambo osala iko sala boye to meka mpe ko partager to meka mpe ko yeba ndenge makambo eko kendere papa lu balingi bino mingi ba copinion surtout en tout cas merci ba o pe balingi papa Lumbo on s'est retrouvé na kati ya une émission oyo papa Lumbo est là en tout cas je vous dis encore merci pour notre soutien na bino nanga bope ndako nanga papa Lumbo télévision to ko bunda ko changa mpepe bacha penda poa bo changa penda mpepe botini la ngandi juste na démarrer makasi pour kuna pe ça va chauffer bientôt donc c'est un peu ça bambote na ngai mama Ifrazi Kapinga en tout cas na pesio mbote mama Gabi Makuta na pesio mbote donc vous avez belé choupette Chikombe dans la Chikombe na pesi mbote Fatou Beme na pesi mbote en tout cas ce qui tout tanga molongo ekozala mulayi makasi émission oyo papa Lumbo lobi Nzamba pambola bino makasi bino nisikozuli bakwa kolanda biso kozala na biso pe kopeta biso bakanse sima ya caméra bubo sana te ko s'abonner ko partager ko liker pe ko commenter ça dit très important pour na biso parce que tout compte comme dit un monsieur qui nous donne des conseils sur comment faire évoluer sa chaîne pour que defé na ngambo ya papa Lumbo télévision pour que nesika pour que defé ko s'abonner to chape poa pour na to tindika lisusu kaka ndenge ezalaka to kola ensemble biso balobi elongo nde toko tomboma nde toko mata donc to simba na maboko to te desusu musika mingi koleka nde tokutani bongo mikolomiko ya amalgame chaque épisode tozana bino na kati ya moi bisolo tokobeta ekozala elengi pe kitoko mingi en attendant totiki bino awa vous pouvez péter vous kende kende bisika na bisika te tokutani bongo prochainement sur cette même chaîne toujours na ba invité boyebi to pe boyebi te na ba sujet mususu au revoir.